Voilà simplement biso. Toza poto kabola kaka makanisi na DJ Ice. Salut la famille. Abonne-toi place aux alliés et ça biso kitoko makasi. Tobeta vrai masolo. Masolo et dérangera biso yango tobetango. DJ Ice. Ouais frérot. Oyebi ke na Kenya wa neto vanda raboy. Tolobango déjà ke nga commune wana kumna na kolinga momite. Na websa. Pas parce que commune ngo eza mabe. Ouais. Pas parce que commune ngo et aso ningini ne balobela rango. Mais parce que chez biso na commune wana eza tellement musika ke so na lingi momikuna trajet quoi. Trajet. Donc na kemba. Siko nini salaka quand on commence ba nord. Ça dit bandeko bakenda rapoto. Yé pas le bar loko biso to lo bar na Kenya ke ngande nazaka na bibwa boy. Na oki jamais kolinga mwasi na mitendi. Ngandi nazaka na nzili boy na oki jamais kolinga mwasi na ipeni. Parce que trajet zali. Parce qu'on y ça la skota to comme na poto. Libanda bandeko na biso ba linga na kuna mais ba to na raté na kin au vandi wapi. Biso ouais na maman à faire. Hein? Maman likam. Pour ba linga na kaka. Mais oui planté que toti ba linga wana bo comme na point moko boy o bengi point libala. Imagine que yo za na poto kuna olingi famille za na mitendi. Mais au côté na poto kuna na nzele moko boye pana bango eza na bibwa. Ah. Siko esengi photo kende na famille parce que yo no lingani kuna photo sa mamna ninga kini siko ninga za la kaka famille ke yi photo bana to ba moi bieto e bana les deux familles to sang sa famille tala trajet to uta na mitendi poto kende bibwa. O la première souffrance à liboso. Ah. Ba souffrance ma casse ce que ça na 4 c'est malin. Souffrance ngo za siko ke to komo kufelana chez biso mutakufi chez ba on peut mutosa nini akufa peut-être anniversaire voilà il faut to kende il faut to zala oui so to kete mino na poto ba nini pataki sasa on est bolingeza te entre les deux familles ba yo te za te ke dozo ko na te za ke trajet poti yo zo linga kuna soki e communique ma problème que matanga ou fait tonini to ebisi yo to zongi pa na yo parce que yondo koti si biso na club wana ya ba trajet wana to vandaka na biso ogeno pour linga pe moi si par exemple yo za na bibwa o lingi moi si na quartier 1 o suki wana pour transport ya noka moko o sana mitendi o linga ta moi si na ipena ta na bandal trajet za mo mukuse mais o tindiki famille siko e communique mbuya matanga to feti to bengi yo kuna yandeni ya fotinda mwa muke parce que bikaka biso la réalité kinya wa monter comment on peut ça fait 10 balles na journée imagine là autobi misagi yango esili ozonga mabo pamba nzemba faire chepe bali imagine donc souffrance wana il faut te mettre pour télémelango soit to bomango à partir awa ke to linga na biso kaka pour nous ça la biso bongo ezali manka bandila na mboka na biso yango esala ki ngana za par exemple na bibwa moi linga moi si na mitendi ezate to za ba métro te ba autorité bo bebisa biso pe bolingo quelque part faut boye bango c'est un sens te olingi moi si na mitendi yo vanda na bibwa to na ntiele soko ya kotala yo mais ça voyage oh papa mais na ebisio na Burundi to na Tanzanie ça voyage quoi père na bisio na syndicat ya mamba bolingo marmni ba opekisa trajet 2000 francs transport au PC en deni ba tutu a syndicat au moni thème tozana ngo ya munene ya vraiment munene faut boza asko na place à bateau bazana ba kala ba situation modèle wana comment ça va se faire qu'après ça moi si na 2000 francs de transport. C'est être méchant, c'est être membre du syndicat, c'est être bon, mais je peux expliquer ce que tu as dans les commentaires. En plus, bolinga bongo, et ça bolinga bongo, il faut moi ça chaque jour pour quoi pour la couille à transport au pays ça y est. Bisio, au salaire nini. Au tegaka nini. Oh comment hein? Simbate. Ça est-ce que petit ange comme Mupandi nae. Alors nous sommes bongo nae à investir en on a bolinga transport. Iko na ngosko lobo pour osali mabe. To yepa ko sa mabe. Ba monyo surtout. Ti ayaka kuna, chez bango kuna, ya mo pe teka attention sous crédit to moi pembeni. Pembeni wana a déranger rapé.
Malili pesa la rapete ça batut. Oui. Yo za musika. Na ye mbonga transport ezate il faut tinda. Pour na kine koma bongo. Yo moko planifier lo na yo, il faut tindele la transport. Aya. C'est quoi imagine ko tinda ye mbonga transport mula pe beti. Nzele kangami. Elwa lisolo ndeko egla yemba na Skype. Ngako musika, yoko musika. Choisate. Parce que na mboko Skype siko to ebite so inde nini. Leo to tika ba réseau mobe na mwande mobe bolinga musika pe na mboka moko esimba na ngote. Te ya pena compliqué. Esimba te. Eza pena compliqué. Esimba na ngote. Eza vraiment compliqué. Yango fumu moninga Mutabo yi bolinga distance ya Kinshasa, alingi alinga bolinga distance ya Europe. Ya Europe. Yango moninga place wana na rebondi na lobabe. Po yi etem wana penza ya tellement batebele ba aborda ngote. Te to vendre la ngote. Ba le kango ndire père tikana ebso mutuna. Bwanya pena solo na ndive na mtu makanisi. Te le pena ndive na makanisi pena ya ba aventure te. Ouais. Ebi tolo on dirait bango batapotonde ba mesana mambo ba trajet. Po ba makasi na ozana mwasi na Grèce. Mobile na France. Vitesse à métro. Mwasi na Norvège. Mobile na France. Vitesse à métro. Peut-être parce que nazo la carte, je l'ai dit seulement en termes il y a pays kaka pour quand on voit pays et pays tout le monde a musika. Ba pays monsieur vraiment très frontalier la monde est mort mais ça peut-être pas pays toto ba pays il y a des distances c'est ça. Pays et pays. Tu peux sa distance entre pays et pays. Alors ça vous imaginez Afrique du Sud, on a déjà qu'il y a musika. Tout ça la ga wana. Moi si na Norvège, mobile na France. Moi si kuna na Gibraltar, mobali kuna sope na ville nini en côté kuna. Mais père, bo ça rande ni siko biso kotoyo bata famille bo cha biso na difficulté. Bino kuna sexa nango bino. O bala moi si moi en Espagne, yo vanda sope kota likolo kuna na continent ni so côté kuna. Bino mbale bo mo nango normal. Sans que tout n'ait na kisasa so famille à côté nini. Et pas tout non famille no so à côté ni. Liko nango skwa za Mukongo. Biso Congo. Biso Congo kufara trop. Oh. Bando na ba Congo baza mingi na ba komina ba bumbu na ba selembao. Tout na ba biso. To kufela trop biso ba Congo. Imagine siko moi sinon za mu Congo mais chez bango siko za na mitendi. Yo siko wa tom susu muluba mais chez bino si chez yo siko famille zalina na nzele. Ebi bandeko oyo ba souffrir bi banane ba luba po bando ya mingi boka kuto matanga. Ebi bandeko oyo bazala na ba maluku ba nini. O baloba soko ma centre ville alors ba na bimi Kinshasa. Imagine. Pourtant bisonio surtout à place mort on arrête à Kinshasa. Ils par rapport à trajet né lobisaka bongo. Ils attendent là ba mabé. Ils par rapport il y a trajet. Il y a par rapport à trajet. Bongo ce que imagine aux esco moi si azakuna po ya ba ya msusu kutu. Autant na INPP car ya pamba a difficulté à transport. Imagine. Pas qu'il y a na INPP. Mais il y a pena mi pesi courage maramunio surtout volonté za. Mais li jambo. Exacté. Parce que ça ni bosco ce comme ce que tour ya moi si. Moi te ya beaucoup de esprit moro va signer. Ah oui ba. Yango moni jeune na ma bidi wana. O théâtre lobby. Soko moni jeune na mboko akoksi 30 ans. Asala gâté. Aza moïbité, aza criminalité. Il faut qu'on encourager. Aza escroqué, encourager. Pour la mboko alikemba, ba 30 ans ça la raté le côté, oyiba répéter, on aura sérieux. Faut qu'on encourager. Il y a facilité. Attends les frères, na ba commentaire, bo répondre biso, bo pesape ba suggestion na bino, ba vie makamunyo surtout boloba. Tokoka ko expliquer ba tunyo surtout donc en long et en large. Pour peut-être commentaire na yo et permettre mutumsu c'est la chaîne wana ne fungola mutumsu pas tant ngo pas na ba idée pour boetoza ko mema manelo mo bezo chabat na mbui pourtant gande ko bengo na Kinshasa otinda mbongo pas que otala bato bazana matanga kuna to fait to nini yo ka mutaliboso banono critique yango bino attaquine bozala kana ba problème yo mutoluke biso likambo to vanda kina biso soko linga moi 6 mois za rane pembeni na yo donc ndozala na ya so za mutu ya commune kin lukata mutu ya lingwala soko za mutu ya upen lukata mutu za monga fula comme c'est aux facile pour la famille toi lukata ba musika te ça va compliqué au 4 ça fait mai bon tout la deuxième OK voilà big up à vous.